Papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Je demande à tous les judokas de la commune de Kalamou se présenter sur le tatami. Tous les judokas, je dis bien. Nenge cérémonie, c'est le capon à ouverture. Maître Ali, tu continues à moment de chute. Très bien. Très bien, merci. Zepo, très bien. Mama Bokoko. Très bien. Saut à longueur, très bien. On va mettre quelqu'un dans la concentrer. Très bien, merci mon fils, très bien. Sans longueur, c'est bon. C'est bon. C'est bon, très bien. Très bien, joli. Très bien. On avait ta rachite. Bakisa Moutou. Quand tu prends on va t'être chite. Ça, c'est les judo. Ah, mais de chez moi, j'arrive. Je suis Papa, on va dissiper les ébélés à Togo sur 3 heures d'identité. On va ouverture juste. Tu es déjà là. Après Jibo, tu es Gidjou. Merci beaucoup, très bien. Maître Célé, le bagitro, chité total. Sans longueur, Célé. Aïbi, c'est bon. C'est bon, Maître Célé. Très bien. Maître Aïba, coach. Nous avons la chute. Mazosa, Ozobatama, Capo. Capo Mazosa, démonstration chute. Papa et moi, on a beaucoup mélangé. Dans la épreuve que papa a sorti, n'est toujours que papa et moi. Dans la épreuve. So il faut ne beaucoup c'est la gabatu pour dire que papa n'a pas dit moi. Mais bon Nzambe bozo tché. Bon Nzambe a go contre Dieu, a go contre Satan. Avec Maître Ali. Mutako boto la on Nzamba kangi na mabuko. Kati baloba kikeo. Président Kadjoulma, président Djoka, papa ya papa ya Shimita Kabengele. Ainsi, yazali papa, mutakobo ya papa. Mais au monita mutakufi, je n'ai pas Nzambe mutabenga. Même la justice, so ke kolobake, mutuana lié mutu, mutuana loki mutu la justice déjà la raté.
Donc c'est-à-dire maître Chimita tozalaki na ye aza moko ya biso élève na biso leki na biso mwana na biso mais abelaki lelo nzambe abengi ye eza te mpo soki aya na kati ya mitema ntango likambo ekomaka toaka émotionné na émotion na manifestation peut-être ya kanda ya choc esalaka totenu bakote mosusu et après tout foto deloko moko chimite asakei tokozala kaka na mt na ronkil te mpo ifo chimite akundama na kimia donc nde bomoni oyo organisation oyo eza organisation ya biso bametre ti tozokende chimite ayaki ni kuluna chimite ayaki moto ya désordre te e chimite ayaki moto ya kimia ayaki moto ya rassembleur donc azalaki tellement nayebi Abaxer baza en 3 disciplines. Alors là, il faut voir Badima Koyokana dans tous les coachs au Sololi. Aïe, il se plie ma foot. Très bien, très bien. Eh, Adekalango. Abandela, Abandela. Abandela. Ah non, vraiment. Merci beaucoup, très bien. Chimita. Très bien. Choka Kabini. Pichuana, mystique, Pichuana. Balle ma chambre. So, très bien. Capo. So à longueur, très bien. Très bien. So à longueur. Zempo. C'est Zempo Maïko Okemi. Salut maître. C'est Zempo Maïko Okemi. Hein? Zempo Maïko Okemi. Zempo Maïko Okemi. Ça c'est Oshioki. kolela na biso ya bana yolo tika na pota ya makasi oma tongi te yolo Chimita mwana yolo ne grandi ya yolo akabengele te na Chimita kabengele akabengele te mama pota Mama, if Ipa. Love is crazy, love is for me. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitumisa
biso mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana paster Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu mais okumisa nzambe ya ozana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya ozana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yaone okumisa nzambe ya ozana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto Papa nanga onisanga loboko nayepa na yo mosantu yo onisanga loboko na yo na kota makasi omatongi te oyolo shimita mwana yolo ne grandi ya yolo akabengele te shimita kabengele akabengele te waba kosi babuzo na école primaire mata akabengele te basolo boti na ngomini cho malanda asola na bino akabengele te za bana yolo totangi na yolo tufoli na yolo akabengele te etake maître ya SND ya lit akabengele te la fois que le bana Président Jigel Bazana Bosengi na yo. Ah, tous avons un réchauffement pour la ouverture. Après ouverture, tu bengi Dieu les cas rapide. Après Dieu, vous avez pas collander la discipline des taekwondo, karaté, boxe. Après boxe, tous ont sous la judo comme randori. Randori, pour l'équipe étape, il y a prédication. Exaltation qui maître chimie Tazalaï notamment bon de l'IP. Oui, aux amis. Oh, est-ce que vous avez la page pour aller remettre? Dans lobby, en tout cas, tout l'extérieur, le programme est bien fixé. Faut respecter le programme. À partir de ça, est déjà mis en place. Non, maître, bonsoir. Bonsoir, c'est Maître Cano. Maître Cano, bonsoir. Maître Cano, par rapport à l'événement actuel, il y a Maître Chimita, un mot par rapport à Matanga, après déroulement à Matanga et Golegane. Bon, en tout cas, la bande dit que les bandes de moi, Biloba, le Béjala, qui moi trop. Mais au moins, on m'a confié, j'ai la grande Nzambe, même la justice. So que Golobake, Moutouana lié Moutou, Moutouana Loki, Moutouana justice et Jalagate. Donc, c'est-à-dire, Maître Chimita Tozaki Naye, Agent Moko Yabiso, élève Nabiso, l'équipe Nabiso, moi Nabiso. Mais à Belaki, les Lonzambe à Bengi. Donc, à Goloba, et Belé, vraiment, ils ont été pour ça qu'il y a la Gachamitem. Donc, les Lonzambe à Bengi, Maître Akeya Tikibiso. Donc, les Toza Awa, Nyon Sogole Galango très bien. Donc, désordre de Gozalate, ni mon côté, donc, qui m'est Gozana. Donc, il y a un senga kaka. Omolike osanga mutu. Muta umela na. Ça c'est Ochukomi. Mais na mabe pardon, mutu a umela ka na mabele, mais la mutu muta umela te. To ebita oyo lelo u lobita to kokuta na maître. Koso to kanisi balazar banende bakenda. L'exercice si lelo ba bazo kota ba bazo.
de là on a sengi kaka nzambe apambola ye abatele chikage. Merci. Monument est mon. Est-ce que y a Joe kala mingi te kala mingi non aza papa ya mwana boko mélanger te na za na épreuve ke papa aza sorcier nde tozoyoka papa lie mwana na za na épreuve soki nde bokoselaka bato bolobi ke papa naziaki mwana mais nzambe bozotia ye wana po nzambe akokontre Dieu akokontre Satan moto akobotola oyo nzambe akangi na maboko te moto abotamaka aza na tanga ye oyo akokufa ata bosali bapriere ndenge nini jamai akozonga epai ya nzambe tanga papa ya mwana kozala na biso eloko eleka te ni menace omoni soki mélange ezalaki eloko ekoleka te mpo famille na famille sportive babongisaki déjà kimi ekotaki omoni tanda eloko esalaki basportive eza nini ndenge papa le mosu absence ezalaki komona te il faut basportive basala nini bafashe ntango bavandi bayekomonaki donc moyen basala likambo mabe eza te en tout cas merci maître monument ngai nazosouligne kaka par rapport au goda na lobi aza judoko biso toforme alors bokiseki na ye tolingi eleka na kimi ekozala donc aza judoka ya yolo judoka komila kalamu judoka ya kinshasa mobimba donc oyo nyonso aza na posa na obseki na ye aya eloko mabe na yolo eza te eloko mpe koleka eza te par rapport à ça. Donc, déroulement et événement, les tobandi lelo, si tu es kundaye, nous sommes dans les calmes. Merci, maître. Merci. Maître Kanou. Ouais. Ochuri Goshi. Oshigari. Soinage. Ogoshi. Soinage. Donc tout ça, donc la séance d'entraînement par rapport au match il y a maître. Ah, maître Chine. Gauche. Nema, tozana bosengi ya maître Nema. Arrivé à Djoka Kabengele. Nous demandons à tous les judokas de la commune de Kalamu se présenter sur le tatami. Tous les judokas, je dis bien. Nenge cérémonie, c'est le capon à ouverture. Maître Ali, tu continues à moment de chute. Très bien. Très bien, merci. Zepo, très bien. Mama Bokoko. Très bien. Saut à longueur, très bien. On va mettre quelqu'un dans la concentrer. Très bien, merci mon fils, très bien. Sans longueur, c'est bon. C'est bon. C'est bon, très bien. Très bien, joli. Très bien. On a fait la chute. Akisa Motu. Quand tu prends on va être chute. Ça c'est les judo. Ah, mais de chez non, j'arrive. Je suis à Papa, tout le monde on va discipliner les ébélés à 3 heures du temps. On est ouverture juste. Tu es déjà là.
Après Jido, tu bengi Djou. Merci beaucoup, très bien. Maître Célé, le bagui trop, chité total. Sans longueur, Célé. Aïbi, c'est bon, Maître Célé. Très bien. Maître Aïba, coach. Nous avons la chité. Mazosa, Ozobatama, Capo Mazosa, démonstration shit. Ça basé en 3 disciplines. Alors là, il faut voir Badima Koyokana à tous les coachs au Sololi. Aïe, ils sont plus mafuta. Très bien, très bien. Eh, à décaler. Abandela. Merci beaucoup, très bien. Sunita. Très bien. So, très bien. Capo. So à longueur, très bien. Très bien. So à longueur. Zempo. C'est Zempo Maïko Okemi. C'est Zempo Maïko Okemi. Zempo Maïko Okemi. Zempo Kaikeno Ukemi. Zempo Maiko Ukemi Zara. Ça c'est Oshiro King. Très bien. Allez, arrête. Yoko Ukemi, chute de côté. Ça c'est Jido. Jido. Dieu son frère, merci beaucoup. C'est bon, merci le judoka pour la cérémonie d'ouverture. Nous appelons Bison Club de Maître Tété, représenté par Maître Teddy Chibanda.
lelo nasi bolande na baréseau socialekaki balobaki keo président Kajulma, président Joka, papa ya Shimita Kabengele nasi yazali papa mutarobo ya papa balingale basali réputation ya judo eza sport ya discipline nasi ye moko nano aza na pratiquant judo azalaki judoka mpe lokola biso yango wana mpe mwana Shimita mpe azalaki judoka donc totraite makambo na ndenge na biso ya judo mpona tolela ndeko na biso ya judoka kufi maître Shimita Kabengele wana présence ya ye moko totoke na mpe président mpona aza présent na biso na compte ya makambo ya judo mpe na makambo ebele donc judo eza sport ya discipline kani nazoyebisa bino tokomema makambo na désordre ya papa bana mosusu mwa bamanquement par rapport à parole badire no ekosala bon kimi eza nango mutu na mutu azalaka na boule na ye mais biso toa bata discipline donc tolakisa discipline na biso eloko moko ezali te soki ezalaki mpona nungunungu mele mosusu tonga tomona yango yawa te mais kimi yango wana bomoni ye aye awa tokabola mawa ndenge kaka malgré bajudoka mosusu bande koloba kota yolo te mais yango akoti ya yolo wana ezali judoka motu akoloba me eya bajudoka nyonso ozo comprendre motu mosusu akozala na sentiment motu mosusu mpe akozala na mawa donc place ya mawa il faut tozala na mawa biso nyonso tu na ntango motu deja ye deja tokabola mawa akolanda makambo wana te surtout na baréseau sociaux tolingi teke balobaka basali réputation ya judo judo eza famille ye mona na orépéta yango président Joka azalaki na judoka donc oyo eza makambo ya Japon totraite yango na ndenge ya Japon. Merci maître. Ok, merci. Ok, je suis prêt. Allez. Awa, Vision Club Yolo. Merci pour nous donner bazo commémorer maître. Maître de la cérémonie, pour l'attente, on a juste 27 minutes. En vous donnant 30 minutes, hein. 30 minutes, maître, pour la cérémonie. 30 minutes, juste 30 minutes. Après 30 minutes, et tu bengi boxer. Parce qu'on va boxer après. Coach Jeff, aux après. Coach Karamba. Champion du Congo. Du Congo, aux après. Ça c'est la salutation. Kirich, debout. Chrono, tout à la chrono. 22h moins 2 minutes. Shirokemi.
Jido, ma maître qui a été se fait le macas, n'a pas bouillé. De la Sabolino, n'a pas qu'on a mis au Tikiniso. À quoi on a mis le Chimita. Au de gauche. Amen. Ok, bah bon, pardon. Ok. Merci. Les gars. Ouais, calme. Yes. Très bien. C'est bon. Mec, JF. Merci. Didier, bongisa yo zo choc, Keba. Voilà, c'est bon. Là c'est Pelado. Bonsoir maître. Ouais, bonsoir. Il y a Toza on a fait la maître Chimita. Un mot par rapport à VP. Tout le monde est arrivé à Djoka. Va dire Mabino, Baninga ya Chimita Zanine par rapport à arrivé à Djoka. Bon, le plus important est tant que Kamuto Mara, toi qui as émotionné, c'est la émotion, la manifestation peut-être la kanda. Il y a choc et ça la rato tenu par propos et après tout il faut que de l'euro moko chimie kasaki et toro zalaka na MT na roquette po il faut chimie ta akunda malaki donc nde bomoni oyo organisation oyo déjà organisation il y a biso banet si tozo kende chimie ta ki ni kuluna chimie ta ki muta désordre et chimie ta ki ya kimia qui a rassembleur donc azaki tellement na évité yango moni tout le monde dans la chimie yango biso moko ba sportif lokola to organisé na biso il y avait des spéculations au tambolaki que ba sportif dans ça la pagaille on voulait juste montrer aux gens on est de responsables, on est de maîtres, on sait assumer notre responsabilité. Peu importe, Toroza n'a pas si, mais il y a un côté et aussi la bisoto manifester et bah comportement moral au état. Mais tout le monde peut arriver à Djoka, tout le monde est déjà battu le souci. On est déjà au film, on va dire on a bien. Ça c'est le spectacle là. Ouais, bah tu vas voir au film là, on a battu. Très bien, merci beaucoup. Nous devons assumer la passion, la nyoso, pour assurer la sécurité, non seulement la sécurité à l'environnement. Parce que ceux qui, Bissomoko,
totomboki to biso moko tolalisi mabe c'est que lobi ezala bien te. Donc on fait appel na kimia pour chimita tolinga mémoire na ye ezala na pagaille te tolinga te. Oui papa joka papa na ye. Nous on est ses amis et tokoki kopekisa papa ya te tokoki mpe kolinga trouble te biso moto organise tokolinga trouble te na eloko biso moto organise yango wana donc tolingi kimia ti lobi tokokunda chimita na kimia nalobi bo ti lobi tokokunda chimita na kimia parce que mémoire ya chimita tokolinga te tosala pagaille to échoqué biso lisu makasi parce que soki biso mo tosali pagaille cela veut dire passer au toyoka bato bayokango te. Et après il faut savoir une chose, après la vie continue on va rester avec la famille et tout le reste au baroya pour passer la pagaille baozala te, mais nous allons rester là. Oui, voilà, Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.